Bonjour, bonjour, bonjour. Bandeko, il y a partout, il y a partout, il y a partout, il y a partout. Balandina biso, il y a émission, il y a Mokili Makambo. Meke na kati ya chaîne, il y a Mama Asso TV. Donc, on appelle ça encore mbote na babone na biso nyonso tout. Bato oboli na chaîne ya Mama Asso TV, bay obolanda chaîne ya Mama Asso TV. Na sengi bino, merci encore na confiance. Merci encore na surtout au Bosalaka. Vraiment ce bolandi solo oyo vous en malamu, vous likez, vous partagez, vous tirez les petits commentaires et vous allez vraiment malamu. Mama Asso louange au vous na liboso na biso azape moko ya bandeko oyo basimbi lisango ebengami na kombo ya association louange solidarité a on a kati ya mboka ya France. Association oyo esokibaka mingi na bandeko na biso ba migrant. Donc biso bato yaka toza na situation mo compliquée kola na babalabala. Association oyo louange eza wana pona ko soutenir bato wana na kati ya lisungi na biso nyonso tu soki okanisi na moi 1 euro, okanisi na moi t-shirt, okanisi na moi lipa. Opesi na association louange nde tokendaka kopesa bandeko wana balaka na balabala un week-end sur deux na porte de la Villette. Pour na bandeko bavai na Paris, en tout cas vous hésitez na kokontaktaka biso pour na to soutenir bandeko oyo bazali na balabala bazana bato kosunga bango te lolenge moko ngai na yo pe mokolo moko toyaka poto tokate tokuti likolo ekweya tozingolu toza na bandako me bango bayeba kuti likolo ekweya te ndenge bakaniselaki bakute na bakute nango pasi bana balabala me biso tozali mpona kosoutenir bango mpo baza bango moko te yango wana lisungi esengamaka na lolenge wana bopense na bango ekozala malamu bobengi 0648 44 77 60 oza na 1 euro oza na 5 euro oza na elamba oza na lipapa oza na lipa benga 60 louange mpona bandeko na yo nanga bamigrant toza mpe na bafoulard totekaka okau mpona kosoutenir bango soki foulard mpona mama mpona koko mpona bokilo na 20 euro esungi 4 personnes bazwa petit déjeuner na ntongo na kati ya mboka oyo ya Paris obengi association nzamba pambola biso merci. Voilà toye mokona lelo mbote encore mpona kotalisa biso lisolo oyo ekomelaki Mama Asso na kati ya chaîne ya Mama Asso TV na émission na biso ebengami bongo na kombo ya Mokili Makambo Meke. Mokili Makambo Meke eyebisi biso nini na masolo oyo ekomeli biso tolandi elongo biso nyonso to. Voilà. Mwana oyo ayaki koboma mama na ye. Mwana na biso ya mobali ya 17 ans ayaki koboma mama na ye. Donc il a le 17 ans il y a moins de 18 ans. Abomi mama na ye. Abomi mama na ye lolenge nini tokolanda yango elongo biso surtout ensemble toyeba pourquoi mwana oyo abomi mama na ye oyo aboti ye. Tolandi lisolo tina nini mwana oyo abomi mama na ye ndenge na yebisaki biso nde bandenge. Mama na biso ndeko mwasi aboti bana na ye mine ya basi misatu ya mobali moko. Mama kobota boti bana na ye toyebi mama ndenge azalaka kaka motema ki mama ndenge tozali kobatela bana kobomba bana parce que bible etalisi biso mama nde vraiment moto asimbi fongola ya libota wana na makomi ndenge etalisi biso. C'est vrai bible etalisi biso ke mama simbi clé ya libota mais sengeli kosimba ngo mpe na angele kosimba clé oyo fozala na bokebi nyonso surtout parce que soki tosali attention te tokoki mpe kokwesa clé comme tokoki kofungola totia clé mpe na porte tobosani kokanga ndako mabe ekoti na kata fani. Donc mama aboti bana na ye ya basi misatu ya mobali moko mais mama azalaki koprotege mwana ya mobali mingi koprotege toyebi te na sens nini na sens kalingaki mingi koleka bandeko ya basi ou ezalaki kaka parce que aza na mwana ya mobali moko wana ezalaki likambo ya motema na ye sekret na ye epuis na nzambe oyo akela bango. Mwana abandaki babétise na ekole nde bana bazalaka bacaprice ntango mwana azokende classe bacaprice mama azokobondela
Mon azong saboué, maman a mané ko supporter, mais papa a qui toujours koloba. Ce qui papa gagne les mona, maman koti. Ce qui papa le biboé, maman koti. Yango wana so nati entre parenthèses, bande konanga na kati ya ba famille na biso, na kati ya ba couple na biso, to linga kopesa mingi espace na bana te ba séparer biso na kati ya couple par rapport à makampo ya bango. Maman to papa esengeli na biso kozalaka liloba moko, kozalaka eloko moko. Ndenge tango tondimaki liboso ya banganga nzambe ke tobalani pour les meilleurs comme pour les purs, esengeli na biso kokoni na loyenge wana et puis kotambusa vie ya famille na biso kobatela bana to toujours ensemble. Je pense que ezalaka malamu mingi tango mama azoloba papa kotika mama si sa posa na ye na bana, et après peut-être papa peut récupérer maman plus tard pour na tozalana pied d'égalité. Pareil aussi pour na papa, tant que papa est comme vous mata, et c'est la maman atika abuka papa après. Et non que tout ça la tout le monde a tant sur bande comme fils autant sur bayebi que bazanga koyeba akanja tant sur c'est ça na malamu nzoka izana mu mabe mais ozanga koyeba papa takazuka ngila bana yemba na moko azana katikati akati akoti lobi mwana akobandela lobi mwana akobandela kwa dike maman nanga soka zali na kozala protéger, donc voilà, et c'est ni dans tout ça on a fait n'importe quoi, donc voilà. Ou sinon moi dans le sens que papa maltraita kanga, papa linga kanga ite, papa sala kanga boye yangona na profiter na kaka na maman. Et là quoi c'est tout ça vraiment boké bimakasi vraiment na kati il y a ba couple na biso, il y a ba famille na biso parce que bana wana baza bana ya mobali na yo, baza bana na yo, bazali bana o basima na kati ya libote sengeli ko batela avenir a bana lobi tala ndenge ko komela esukeni na mama. Mwana asalaka toujours babuzo bana ye toujours azokola nango mwana komaki même koyiba na magasin et comme il est pire comme même temps ça ko wala ndako ba baninga na to akole ngoni mwana koyiba mais tangu bakoya ko mona mama akomata ozana idée que non mwana na ye jamais parce que mwana na ye ndenge kaka ba maman surtout ozalaka il y a protection et protection ko protéger mwana na ndenge mosusu eza mosusu tant mosusu ozo protéger mwana ndenge mabete tant likambo ezali okoko bana mwana te na biso bato boye o protéger mwana biso bato mais de côté ovi mwana yo otalisi mwana ozongisi na nzela après obondeli pona mwana parce que mosala ya mama ezaka kolamba te, ezaka kosokola bilamba te, ezaka kokende soki kosomba babilo na magasin te. Mama zana devoir ebele na kati ya famille kobondela aussi pona bana eza très important. Otalisa bana nzela ya nzambe eza très important. Certes mutu azala makambo na motema abotemi na lolenge nini nzambe asali ye, mais mama toza wana mpona kosungaka kaka mwana oyo akoli deja na base to balakisaka bango lingomba, balakisaka bango kosambela, balakisaka bango même mwana wana un jour akei na kobunga eloko wana ezongaka toujours ezongaka. Alors ba mama na ngai tolakisa bana nzela nzambe, tolakisa bana losambo mingi nzela nzambe ke mingi pantalon cher, mingi nzela nzambe ke mingi basket atalo balobi te mwana lata te mwana kolata metalisa pe mwana l'avenir ndenge ezali parce que lobi tokozala te. La preuve mama kufi lobi tokozala te soki nakiki mwana nga malamu te ekomi kaka moi ma mère bana ngo baza mbongo. Donc lelo mwana kobaki mama azaka na nga dire mama alingaka nga te mama moko te akokoyina mwana na ye nyonso tosalaka ezaka mpona bien na bango. Donc voilà un peu bato wana ndako mama koswana nzambe ndenge asala makambo na ye atiki mpe mwana akoli mwana kende kosala eyoma moko ya grave eyoma na asalaki bazalaki 3 bakomaki na niveau meme babomaki mutu bakotaki mutu bayiba moto wana ndenge ezalaka alingi ye mpe asala te mwa makasi na ye bayiba ye te oyo elekaki soki na lolenge nini moto wana akufaki bayi komene bankete po bakangaki deja baninga bayi komene ankete mwana azalaki na kati. Likambo grave bandeko na nga mbila aye mpona
okanga mwana na ndako mama atomboka lisusu kaka ndenga salaka mwana nanga kokende te mwana nanga boye mwana nangai mwana nanga on dirait comme si mwana nanga botaka ye moko sans papa soki pesa ka bongo je ne sais pas et ça qui m'a tellement matata mwana kangama ki na chambre niye ko bimate mais tellement mbila pe ya poto soka sa yé na décision oyo uti ya juge nyo mati nyo kiti et l'eau ko changer ezate mbila sala ki makasi na bango surtout bakota ki bazwi mwana ba tranquilliser mwana na babiloko na bango bazaka nango tango babimi na mwana chambre mwana bakangi bakraka mwana amoni mama na saloni mama va na kiti aza kolela mwana ye akinete ndenge kaka mama misala kusala banda kala ki bakosela ka mwana ne makambo bazongisa ka mwana ne makambo mwana na tali mama na ye aleli alobi mama tika ko bimisa ma ya misu ya crocodile mama te quoi avec tout le temps oyo bane onga na boti na bokoli yo lelo na komiso ba ma ya misu ya crocodile abi soki na zabu lelo ndenge na komi lelo na maboko ya mbila bakangi bakomi kotanga bakaka ezali foti na yo mama abandi kolela devant bambila tiki ye mwata aloba foti na yo lelo na ke prison na ebité ba okatela ngai bambula boni mwana na 17 ans na ebité ba okatela mbula boni parce que mama au protéger qui nga trop mukolo moko to beta kanga na mabe onga na ndeko sala mukolo moko te olatisa nga nzala na mabe onga na ndeko sala pona comprendre que on zo sala eza mabe mama nyoso to protéger kanga mama nyoso to kotela kanga etikala ko to tunenga tana mutu te ke na sala ka mabe parce que maman nanga lobaka eza bien maman nanga lobaka ki bazo kosela nga or nga na zo kosala mabe lelo nga na ke prison yo otikali omoni esika na komi osunganga ta mokolo mo na vite mama ozala jamais mama malamu mpona vi na nga so ozalaki mama malamu mpona vi na nga mbe na komi boye te ntango na bika na komi boye te abendi kaka pistolet pa policier po apeti mama na kati ya demisu mama akwei moto na mesa donc mwana bomi mama liboso ya bapolisier tozokoyoka mama wana akufi mwana yake na prison c'est nini ebakisa mini susu oya bomaki kuna na oya bomi mama na ye bande konanga sur se nanga na lobani sur nanga lobaki tozomona lolengi tozotambusa mabota na biso ba mama esika to pesi milimo na biso na makambo moso ezanga na ngotina mama pesi makanisi na makambo ebele oli o concentrer makanisi na ona bana o nzamba pesi biso comme likabo bana baza likabo monene ko te pa nzambe eza na bande ko ebele akenda libala mbula na mbula azoluka même le fils ka tata mwana moko azokozwa te même si kutu ki waluki o mwana wana na mbamwene libumwaza malamu to koza malade ko tungisofi mama na préférer mwana wana bima a souffrir na ye na maladie wana o mwaza na mwana ki azanga et combien wa peso bana o baza normal makamuzo tout bien oyebi ko encadrer bana te mama eloko ya pasi ko encadrer bana ezaka ka soki ozana Yesu te soki ozana Yesu kati na bomoi na yo kosenga ka lisungia molimo santo nzambe akosunga toujours atalisa biso ndenge nini tokobokola bana o parce que muta koka azate to lesika muso ko lisungi te soki tokimi na sena makolo ya kolo Yesu te yango na ba mama tokotisa Yesu na ndako na biso esika ko na émission oyo soko zingulu mama benga Yesu na bomoi na yo mituna est-ce que Yesu azaki invité na ndako na nga est-ce que na makambo na salaka Yesu azalaka est-ce que na kata betida bana na nga Yesu na kotisa kaye est-ce que na misala tuna kotisa ka Yesu réfléchir mama soko sala motazo bela mingi ba mama soko sala ka ngote bise peke ozana yo na kozanga koyeba ezali kama condamnation te ezali kozanga koyeba parce que tant cette émission oyo eye ekweleli kaka yo ezali pona yo ndeko zolanda. Donc profiter na occasion oyo otala bomoi na yo otala olengo boko la kandako na yo otala olengo tambusela na libota na yo même ozana mwana kaka moko
même peu on a babotité aux maman aux mwasi okozala toujours maman tous mayele na makambo oyo ekomeli ndeko na biso ya mwasi na quand même ko ba photo mais tellement que bas ndeko baboyi donc yango to bateli donc respect ya famille ndeko na yemoko moto aye kopesa lisolo oyo alors yo ndeko surtout partout zalo ko ndeko lisolo mwana mwasi benda Yesu na kati ya ndako na yo kotisa Yesu na kati ya vie ya bana na biso mwana tolobi to bato protéger mwana te mena makambo nini oyo ngai na yo mama to ko protéger mwana foko yebisaka ye mwana foko talisaka ye il se peut que biso ngai na yo tozingulu wana te ya kovana ba mama ko ba kufa avant que atalisa yo meba éducation pe ya libanda bana na biso tozwaka toyoki nyonso tozoleka na libanda bazwaka te me toponi ya malamu na kokozwa ya mabe na bwaki mama isepe tantane ko protéger yo mais mukolo mo pete mwana no kata conseil moko ata na télévision ata pasteur moko ateki ata na radio ata na train ke ko yibeza mabe ko bomeza mabe ko beteza mabe ko fingeza mabe bana na biso pe bo fungola matoi bana na biso pe bo yekola bana na biso pe eza raison te parce que mama mi manga na mokongo na profiter tala lelo bobi mama na yo lobe ko na prison et tikali yo conscience na yo mobimba vino mo conscience to za malamu te ko kanisa makambo yini oyo osala alors moi na pe wa occasion peut-être maman tali vidéo oyo la si moi na ye na pesi message na bana wana toyekola bana na biso boyekola bana na biso bozana botosi bana na biso boluka nzambe lelo ba jeune ba komi na bango ola le satan na mama pamba azana une église azoyekola ba instrument azoyekola na ye la bible azoyekola na yekola samba bana miso mike misala na kati l'église donc c'est comme ça maman la prière est quelque chose de très important na kati ya ndako maman la kalokola ngulu te o na yebite mama kokola na bana tongo ti butu te tongo pe tani bana ko na mbeto ti okay même fatigue leki mama oko kufuka mate vanda c'est nzambe quelque chose le bana nzambe quelque chose pour na libotano pour na bana na yo même pour na vie na yo surtout sagesse auto senga ngona nzambe ndia pesa biso po to kokako mema mukumba wa pesi biso parce que bana bazaye tumbuté bazali kabo ko te pa nzambe yango wana likabo ngo fuko talisaka ye moko kolo na bomoi oya pesi biso yango okostambusa ngo vraiment malamu donc yango kana zaiki na ngo ya kokambola na biso surtout et pesi pasi et pesi mawa petoza de tout cœur na famille ya mama o mwana uti ko moma tant que moi na biso na prison to sengi mango na nzambe likolo na nzambe akutana na ye a visiter ye au lobby ayebake nzambe azali seigneur ayamba seigneur na bomo ene comme sauveur pourvu que mutu ezonga vraiment malamu sinon conscience et vous allez toujours malamu te tikete nzambe apambola yo mutu zolandanga et si vous écoutez na émission ou même lelo même lobby kuna meka kota lolenge nini ovivaka na bana na ndako meka kota lolenge nini utambusaka libala na yo soki papa lobi yo lobaka ni pona bana so papa ngasa yo zongisa nini to kabolaka te tozala liloba moko na ba papa na biso na kati ya ndako papa wana aza pe kolo mwana wana yo poza kolo mwana na lofu oluka malamu mpona mwana wana tikete nzambe apambola biso ba mama apesa toujours conscience ya malamu pi sagesse surtout misu na nga mingi etala vraiment ndako na ngai kaka lolenge bible lobaki nzambe apesa biso fungola wana nzambe apesa sagesse to saila ngo malamu pona kokanga ba porte nyonso tu oyo kolinga ekotya mabe na kati ya mabota na biso nzambe kama mutako kosunga tikete nzambe azala na biso lelo pe libela na libela. En tout cas merci boleki na ko partager émission oyo bo liker ce que vous avez dans les commentaires botike libiso oza pe na lisolo o moni que boko édifier ndeko songolo o bengi mama aso na 06 48 44 77 60 to partager pour elendisa bande comme susu. Voilà, nzambe azana biso surtout à très bientôt mama aso. Ndenge ko rendre biso visite parce que balakaki biso bakokisi promesse na bango namba pambola ba partenaire ba
nous surtout quand on va travailler en fonction de la solidarité et nous sommes pas pour la vie nous sommes pas pour la vie nous botika ba na vie noté parce que l'unité mon avis c'est toujours et pas na vie voilà parce qu'il a besoin vraiment tellement élevé donc nous tout le monde aussi sans donc ensemble nous tout pour résoudre les problèmes. Merci. Les enfants. Bon le bâti yaya. Nazo un message. Oza message te. Oza message te. Oza message. Oza message te. Mais faut le bâti. J'ai là.